biso tokomi komituna bandeko na ngai bomoni Kabila, Katumbi, Fayulu, Mozito plus Matata nani bomoni na ndenge baza 5 wana nani akondima mbapo na moko na bango akambaka bango. Est-ce que nyonso oyo baza kosala ngo mpo baya kosuka na bakiti bavanda autour d'un dialogue ya bana mboka tour ka cohésion? Ça, on ne sait pas ce qui se prépare dans leurs officines partout là, ndenge bazali na bani na bango, mais politique eza kosalema et nous aurons à voir beaucoup de choses, surtout dans la rentrée parlementaire, parce que là, on aura toutes les institutions. Maintenant, bateau, c'est le chef de l'État n'a proposé à tenir escarmouche. Je crois, tout le monde tendre vers Bamakamboron, ceux qui va cesser les faits à respecter, ceux qui va cesser les faits à respecter, et ceux qui va parler Vandi, je crois, mon Konzamboka a reçu décision, moko, Oyo. Mbote chers internautes, mbote ba Congolais, mbote ba na monde entier, merci encore une fois. Nzamba salingolo poto zalana bino lisusu lelo, ngai plaisir makasi na oki yango parce que pour ceux qui bino bozali ngape nazali, d'abord bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Toujours dans le cadre de la monité condimateur, Rabilema, merci Nayo, merci na Gino Kapaya, merci na Rifin qui sombe à Barifin. En tout cas, eza lelo moko naeko lobela lelo, eza eloko yorosa batumsu pas si mais c'est pas grave, c'est dans l'optique. D'abord, on a profité na saluer makasi prophète Moïse Nengele na solo na eli sulelo. Abisinga marambo belé. Abisinga marambo belé. Mais malosambo tozongelaka losambo bandeko. Alobi to sambela makasi pona mboka pe pona mokonzi mboka. Parce que banguna batikité bazaka ko s'organiser davantage baye bako étouffer nyonso ya malamu ya mokonzi mboka. Et kaka mabende monanaka otuza malamu ba étouffer bakanga ya. Maintenant, nalingi na réfléchir. Nalingi na réfléchir par rapport à processus Oyo est en perspective, au moni confusion ezali tantôt William Ruto ya Kenya landaki quelque part aza kolobake likambo ezoleke tali Rwanda te tali Kagame te ezali problème à Congolais, il faut ba solo là au moment où président Tshisekedi a reconnaître que M23 baza ba mboka faut ba solo là kaka. En fait, aza la raison, naza na tort parce que raison pourquoi parce que eza contexte ya kuteli likambo yango lobiki faut ba solo là. Mais biso moko ba kolo mboka, biso moko ba kolo réalité, biso moko ba kolo président, biso moko ba ramonde to ebiango. Kenya azala victime ba El Shabab, El Shabab je crois. Ba El Shabab ya Somalie bataka basala batanta ko sakana te ba Kenya na ba période mo. Parce que imaginez le rôle ba Somalia na ba yebele ba movana na Kenya. Ba simbi minduki ba sangana ba Kenyan. Est-ce que William Ruto a une négociation comme ça, membre armé ngai n'a que plus loin parce que songa la vandi na raisonner na tali na Joseph Kabila et pour quelque chose na l'histoire l'histoire nini na mituni na Congo ba Congolais bo mirana ko yebisanga ba Congo ba yebi Congo pe ba yebi Congo ba Congolais en fait biso ba Congolais tous a identifié à partir à nini c'est à travers ba groupement ba chefferie, ba village, ba ethnie, et puis ba tribu. Voilà, ça c'est nous les Congos. Mais, nakati ba Congolais, qu'est-ce qui fait que Joseph Kabila aille à nommer plusieurs officiers Tutsi au nom ya Banyamulenge? Puisque les lots de 18 ans, on a plus les Tutsi ba officiel ya Banyamulenge par rapport à différentes rébellions et les cas qui n'amboka na biso ba kotaki ba kotiti na kati armée ba intégrer ba en armée dans les belés. Mais ce que ezali pour la cause ya ki Banyamulenge. Mais biso moko ba Congolais tous a combien? Parce que tout ba officiel là ba biso ba officiel ba Congo baza combien? Ba officiel ba Luba baza combien? Ba officiel ba Ngala baza combien? Ba officiel ba Swahili baza combien pour que communauté moko ya Banyamulenge bango baya kozala ebele bazwa
comment dirais-je, fonction, il y a un grade très élevé dans l'armée par rapport à la tribune sur la RDC. Bandeko. Tout ça sur le Camboyo. Parce que Batubini Batala le Camboyo, le rôle est là, moi je me boy. Or, nous, on a été bien infiltrés. Ce n'est pas pour la première fois, là, on a une infiltration, mais tous allons infiltrés depuis Tongo. Et côté biso le rôle là, sonzo, lati. Kutu, bazana spécialité, mais parce qu'il y a changé de Bakombo. Bani kozo Bakombo, il y a Congolais. Et la plupart bazara Bakombo, Kasaye, Kanga, Bakombo na bango. Na web sabino muturoko la Makenga. Sulutani Makenga. Mais Makenga n'est pas son vrai nom. Son vrai nom est Kinyarwanda. Mais pour se faire congolais, à l'Ati Kombo ya Makenga. Il y avait un certain Kassongo, un Burundais, Azara époque à Azara Mnene Boué. Azara c'est des Congolais. État auprès de musées partout. Azara Achaka écoute administrateur, AG à renseignement, il y a un sous-musée. Mais le monsieur c'est un Burundais. Mais là, Baza tellement belé bakota côté bisonné wana, et il faut un effort, il y a la langue locale. Le dialecte nabisoba, c'est-à-dire que ce sont des gens qu'on a préparés très longtemps. Très longtemps, quand on a préparé ça, c'est quand est-ce que Bisso, classe politique nabiso, les politiciens nabiso, qui concentré, tout bazalaka concentré, tilelo, na ba positionnement na bango, na ba poste na bango ya minene, ya lokumu bali ya mbongo ya Congo, mais bata la mboka te zokende na o. Biloko ya ndenge wana. Debiso tolobi, toboyi. Ya solo mokonza mboka azana bitumba mais boye baboye mois d'août c'est le prophète Moïse ils allaient mois ya transition mais moment oyo nzambe akubanda ko s'occuper na banguna na ba onyo sto balingi Congo décoller te calendrier a prévu na mois d'octobre les biso to lobaka na biso que to senga nzambe grâce à pesa biso ngolu to zala vivant pour tout le monde makambo to palper tout le monde ba réalité oui ça na cadre vivant verra pourquoi parce que tu yebi que il y a beaucoup de personnes au bazar au travail nuit et jour ba randaka tout ce que le président fait c'est mauvais et ces gens là ba on ba lalité bazali pour qu'on saper toutes les bonnes actions ya mokonza mboka ndebo lobby bitumane za koleka maintenant ba homme fort ba plus brave ba obalo ba biso ça ben touchable neto kotalela est-ce que bango mutu ba koleka biso na makasi ba koleka Congo na makasi ba leka président na makasi ba leka justice na makasi to ndenge nini eza maka mutu kotalela mais cette façon ya président au sala oyo ezali déjà ko bota pe motema mabe en même temps parce que boye ba que en dehors ya banguna en dehors ya ba étranger mais tout ça peut na ba congolais mususu bango ba travaillera sur nos décollages ya mboka. Nos décollages ya mboka ce sont ces congolais là au boki baza ko panza sango partout ah faut Kabila zonga tawa Kabila lipe ala ki boy tawa Kabila lo hôtel ala ki boy tout est fait à dessein. Tout est fait à dessein. Alors biso toujours sambe rapport mon konza mboka parce que nous avons intérêt à tokoki ko perdre yete. Et c'est Pelisayo, mais pour le moment, il est le choix de Dieu. Et en plus, il est tokoki ko perdre yete. Dans les biens comme dans les mal, mais d'abord, on a yé tokoki ko perdre yete. Na yébité. Nous avons bien sûr des Congolais, na il faut bala la kabalo trambo on se baute kabateka na bango toka bola yo. Mboko wapi bateke la yo kabola. Omona ngoli pa bokata na ba parti. To ezali mboka biso bakoko batikeli biso mboka o biso toza ko se promouvoir bon mboka ya ndenge wana bino bolo bake bakabola yango toteka te ekoteka mate po boteka boboma Félix bon boteka mboka mais pour le moment biso bi mboka ekoteka mate bato biso te yende aye ko rendre effectivité ya balkanisation. Comme si, quand les gens faisaient des réunions, faisaient des plans pour venir balkaniser la RDC, Félix était aussi là. Or, c'est fort, il faut. Et ça, maman, la campagne de diabolisation. Il y a une campagne, on a
Batie Belema. Belema on batie Zani. Va rendre dans le dysfonctionnement. Il y a UDPS. Va rendre le dysfonctionnement. Il y a Union Sacrée. Et affecté. Ah, omoni. Et on distribue de l'argent. Même si la fils maison. Baza kolia mbongo ba yebi source na ngote ba kotse ba buzoba na monoko ba yeba leki na ngo ba mali biloba loba. Tous à la série, tout simplement tous à la série. Pe ba kote nini tozokende. Ce qui est vrai, le président Tshisekedi azako salate pour ba congolais nyoso ba ko mabamfa. Azako salate pour ba congolais nyoso ba bonga. Azako salate pour que biso mani banoko et biso loko là-bas en Israël et zaka ko là-bas. Ce n'est pas dans cette optique là que Yazako travaille. Il a travailler juste pour ne fait que amélioration, il y a conditions de vie, il y a des Congolais. Mais vous avez des Congolais qui se sentent marginalisés parce que peut-être Azara va vivre mieux, Azara malam on attend mais aligner masse et continuer à souffrir, barabalele la raye, basenga raye, yende muto ane tilide, yende mtakanga makam. Ndena yango ba mopanga ezali koya, bato babongama. Bakomona oyo nanu bakana kite, bakomona oyo nanu bakomoko bandema kite. Yango moni ndenge tozaboye, nous avons 3 mois. 3 mois ezali septembre, octobre, novembre. Ba mois oyo RDC koleka ba turbulence ya makasi. Et koleka ba turbulence moko bosulu ba turbulence on esili. Totuna batote mais bato bango moko babanda koloba liloba. Il y a des retombées, il y a des se rendre compte que les gens ont fait ça, ils ont boyé. Entre-temps, il y a des guerres, il y a des opposants. Les opposants ont une identité. Ils ont été présents dans le monde. Il y a des gens qui ont solo la rendez Mozito bien Mozito ont souhaité à opposant Mozito famille tient à compte à pouvoir parce que biso to na moment ya ba choix ndeni bazo bi célébration kombo ya Moïse. Il y a Mozito. Donc, pour eux, le fait que Mozito Azalara soit vendu, à mon avis, quand on a apprécié, où est Zamabe, on va bien le rôle apprécié qui y a commis la union sacrée. À des règles dans Boutou, ça je ne sais pas, mais à ma connaissance, on a dit que Adolphe Mozito fait partie de l'opposant régime. Bon, ceux qui ont été la consultation, tout depuis Félix Tshisekedi, Chilombo, Fachi Betokoma, président de la République, Bomona Mozito, Bakangi photo, tout Bayambala qui doit accorder une audience, vous pouvez spéculer. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces gens, pourquoi Angers Onyo Sezo Bimasiko? Parce que ça a un programme où ils ont prévu des rentrées parlementaires il y a septembre. Le bureau va se pencher pour régler les cambouis à porte-parole, il y a opposition. Mais tout ça, on a à peu près 4 leaders il y a opposition pour le moment. Il faut que là et bon wana. Tout ça, leader il y a PPRD, tout ça, leader il y a ensemble, tout ça, leader il y a la Mouka, il y a SID, et puis tout ça, leader il y a Nouvel Élan. Et ceux qui n'ont pas que ça imite les mata tampon LGB boyer er moko tué bagaza na position ba ninga to bazandenge nini mais dis-moi gamme ya batongo bango yo maintenant na bagama bato bino moko ba kongole botika la raisonner nani bozo mona ba ko pesa ye na niveau na bino na façon bomone la opposition na éviter l'autre leadership ya PPRD ba ko mibenga ba résistance na biso ba résistance parce que la kana nyango résistance ango auto to na leader ya ensemble, il y a un républicain, tout comme Nanipé Mozito peut, un républicain, et Martin Fayol, lui, a pris la place, il y a opposant radical. Maintenant, parmi Bangonio Soyo 4 ou Natangenan Oyo, qui choisissez-vous pour avoir la porte-parole? Il y a opposition, parce que sur la constitution, dans mon bécoli, on dit prévoir que porte-parole et opposition, azana ba avantage na privilège pas à l'État. Oyo yenda ko renir bande ko ne bopoza ba binde ba no potana na pe ko sale na makam na bango.
La première législature, Kabila Vandela Rango, il fallait bénéficier de ce que de Simbate, non, Bemba Ben de Simbate, et comme il n'y a pas de ce que de Simbite, et mandat Fati, et où tu sais la Liboso, Bango na bango, ba opposant, ba bango kana te boyebi ke bi bango fallait que se concentrer dans le travail, na bango ya opposition, pour choisir porte-parole, bango ba se focaliser qui tourne pour combattre, pour ça Fati to ko boy élection, to ko boy élection, et les gars ya premier mandat pe ko banda ko boycotter. Oyo Bazaki Kobongisa. Maintenant, vous savez, ceux qui ont participé à l'élection en 2023, Nabo Batikala Nabango Libanda va participer. Quand je dis on va participer, on a décidé, il y avait que le président qui s'est présenté aux élections. Tous les membres ne se sont pas présentés aux élections parce que Balanda qui m'a dit il y a président Nabango, bon Sikoyu, Bissou Tourmi comme Touna, Bande Konangai, Bomoni, Kabila, Katumbi, Fayulu, Mozito. Plus matata nani bomoni na ndenge baza 5 wana nani akondima mbapo na moko na bango akambaka bango nani akondima eh mama na ngai Yohani isa mama Yohani mama Yohani na lobby sur 5 bapo na nani batia porte-parole ya opposition. Puis de l'autre côté na moni pe ngambu ya côté ba ba rébellion kuna kuna to éviter na kozala leader ba opposant armé. Maintenant est-ce que nyoso baza ko sala on po ba ko suka na bakiti bavanda autour d'un dialogue ya bana mboka tour ka cohésion? Ça on ne sait pas ce qui se prépare dans leurs officines partout kuna. Mais politique et et nous aurons à voir beaucoup de choses, surtout dans la rentrée parlementaire, parce que là on aura toutes les institutions. Maintenant, Bato le chef de l'État n'a proposé un escarmouche. Je crois tout le monde tendre vers Bamakamboron, ceux qui va cesser les faits à respecter, ceux qui cesser les faits à respecter, et ceux qui vont vandi. Je crois que Mokonzamboka a reçu la décision moko oyo a quoi réunir les deux parlements et puis mais ce n'est pas encore le moment. Pour le moment, démarche diplomatique est demeurée. Tous les canaux sont ouverts, mais tous les plans aussi sont sur la table. Donc, front militaire, front diplomatique, nous sommes à la table. Mais privilégier pour le moment front diplomatique, au cas où front diplomatique est simbité, boyebake azokita vers front militaire, et c'est à ce moment-là pour s'engager surtout Netumba. Mais pour l'instant, il faut tout vivre, tout fonctionner à la conscience que nous sommes en guerre. Et nous sommes en guerre avec Rwanda, Ouganda, Kenya, Américains, Européens. Tous ces gens-là qui n'aiment pas que le Congo décolle, ou tous ces gens-là qui envient que le minerai du Congo et non les Congolais. Donc, pour l'instant, nous donnons toujours confiance à notre chef de l'État, nous donnons confiance toujours à nos institutions et nous donnons confiance à notre armée surtout et les Ouazalens. Donc, je ne peux pas oublier, se préparer parce que c'est l'effet permet de se préparer. C'est le fait permet de garder de bonnes positions et de se ravitailler davantage parce que de l'autre côté, ils aussi font la même chose et ils le font plus que nous parce que chez eux, il n'y a pas assez de traîtres. Mais chez nous, on en a un millier de traîtres. D'où ils ont la capacité, il y a sagesse, l'intelligence, il y a makasi, pena batoyo, baza très compétent en matière. Parce que la lire où vont les choses. Si bateau, balamukité, bamitié na mitou na ba, on a croyance na ba que leur souffrance, leur problème s'appelle Félix. Ils risqueront de voir Félix partir, mais ba ko na susu bateau moko ba ko yela ba pe ba ko accentuer patient o ba mona ya Félix fois 10 fois 15 fois 20. Donc on n'a pas intérêt. Et pour l'instant,
ya auto lobaki nzambe aza na contrôle ya makambo nyonso tu ezali na cadre ya hasard te ezali na cadre ke nzambe alinga restaurer Congo mais ako restaurer Congo ngo na banani na bato mitwe doka ako restaurer Congo na banani na bato baleka mungwa ako restaurer Congo na banyosolo bato yo oza na preuve te okole mutu likambo bando okolaki yango yango moni lelo biso to sepela makasi ndenge justice na biso ezalaki tellement boité mais na moni ngezwa ba beki pour que e banda ba entraînement kotambola soki kaka telemi ngba izui forme bazui ba beki ba boaki mbala moko tolobi ya enfin na Congo démocratique pour la première fois tu intérioriser sikoyo adage wana elobaka la justice élève une nation. Parce que moi, je crois que le domaine nyonso toza na mboka na biso. Pour un aspect positif, tout dépend il y a appareil judiciaire parce que l'appareil judiciaire n'est pas na ba méandre nyonso il y a qu'on maîtriser ba secteur nyonso ya mboka pour que tout banda komona élévation. Et voilà pourquoi ba mesure qui les ont mis pour que bakamwana nso poto sala photo sala na mosolo soki mosolo ezali ya kokokate et ko créer ba faille d'où l'état mikolo yo akokotsa ka misolo zo kotsa pona pour faire face na bati valeur à faire face na ba mibi ya bon l'état à faire face na ko améliorer bien-être ya peuple congolais. Voilà ba problème oyo ezali ko préoccuper président Nabiso. Voilà ma problème aux autres préoccupés. Le gouvernement armé dans l'ensemble des bâtiments va travailler dans l'image. Mais côté classe politique, vous avez des agendas. Votre agenda pour travailler dans Kobebisa, tout ça la kende, Moussoussoya, tout bimsesou bakaye d'échange, et vous verrez que nous allons faire les répétitions. Nous avons vécu avec les gens qui étaient avec Mobutu parti et sont toujours là. Nous avons vécu avec les gens qui étaient avec Mouzé parti et sont toujours là. Nous avons des gens qui ont vécu avec Joseph Kabila. Joseph Kabila est parti et ils sont toujours là. Ils attendent que Tshisekedi parte aussi et soit toujours là. Non, non. Non, non. On a compris le jeu. On a compris le système. Maintenant, le rôle a te dit cause. Tout s'attaquer à la cause. Tout s'attaquer à la fait. Parce que surtout ça qu'on s'attaquer à la fait. Et cause est normal. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà. Je crois que Baton Molière va comprendre facilement que donc nous sommes obligés de travailler d'arrache-pied pour éradiquer ma baignons aux na Congo. Ce qui est vrai, et comme on dit l'habitude, c'est vraiment normal parce que à un moment donné de la vie, on observe moni comme si ma béane on est malade mon bazar qu'on vivre dans ici tant et vandi na misisa so le mozo ça va sur ordre vraiment mon aneti yo commis des ordres par là-bas au commis dérangement de comment le balanga ordre na yo ezali dérangement par là donc yo maman yo mona ordre na yo déranger des ordres hier zo trouvant normal à mon on des ordres voilà actuellement ndenge biso tozali na Congo biso tolobi na bino ke nous avons beaucoup de chefs d'État beaucoup de pays au bazaba ami na biso au bazana souci to retrouver kimia na biso total en même temps tozana ba ennemi et belé ba pays belé ba président belé la plupart sont des hypocrites quand les bonbons na classe politique na biso pe tonda ba hypocrite ba zera kaka régime ko ba epo ba opposition ba na travailler comme ça na mituna kinga moko na ah mais et là on nini puisque ba tout le ko la ba jalicien boussa ba ti ko ba papa mboso baza tellement belé batwana bakasi mingi ba travail mais pourquoi na ti lelo balinga bazalaka et pas l'état mais na mitunaka ba mususu depuis ba jeune âge na bango bazalaka vivre kaka na frais de l'état mais bolingi beaucoup fakaka toujours pe l'état wana kunda bino boko tika te mbongo bozui otu boyibi ko détourner ba régime kili botonda te donc bino ndete ko comprendre que bino ba vrai opposant ya peuple congolais bolinga épanouissement na été bolinga progrès na été et monani yebani et bimisi solo mabe na ibisabino ke solo na bino et yokani. Alors voilà pourquoi tout le monde solo na to te na maman na Yohan. Je pense que yokiango pasteur André Kobé depuis Arizona. Oki makam toujours prévoir nous luttons
sur les changements mentalité, mais na ba forme belé selon ba plan oyo mokonzambo a en place na bato yo bazali kopesa confiance bato bazo travailler pour la réussite mais quand bien même bato pe bazo travailler pour la chute nae ba traître pe bato mtema mabe bazana no mais Dieu va faire grâce pour que bazala livrer na journée bato ba mona bango ba yeba bango pe ba ko bitumba ko sakanate ya wana encore une fois par rapport à la vidéo bo taki ko la dernièrement te peux sous bato de mingi na nani na Yemoko Constant Mutamba. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Tous au Kaneti, il y a Israël. Israël n'est pas Zawana. Et Zana Barab Moussouba Zarana Israël. Bien que la frontière na Palestine. Mais est-ce que Israël peut pas Zana Barab wana ou Bazaba Palestinien ou Bazarana Israël? À quoi vous avez un service de renseignement, un service de défense, tout le monde est officier belé. Donc on a besoin de tout est belé, tout le monde est sous Kabila. Deuxième le Camboyo, mais en tout cas, Joseph Kabila a détruit ces pays en nommant tous ces outils-là comme soldats dans l'armée Nabiso. Et or, il connaissait très bien que ce sont des Rwandais. Mais comment un patriote peut arriver à faire cela? Et les noms d'une anecdote, j'ai suivi un monsieur, Congolais mingi baye bien à Combo, mais il baye bien. Mais il y a quelques ans, il est bien long. Alain Barakuda, Zaki Mobali a aimé Kabila, moi na ya Muzakufa. Alain on a lobby. Joseph Kabila Zaki moi na Muzete, mais Muzenda beaucoup la effort. Joseph Kabila kana vana na Uganda, bakutana ba FPR, Zaki na renseignement FPR, vana na Kigali, tango ma déstabiliser RDC ndeboye. Abino ngala na papa nanga. Kabila ndé ko benga Kabila père. Kabila ya kota na kopa na confiance à Joseph Maé. Azawe batike tibaya koloboro ya zoya na mba wana ya gina ngonde Joseph. Ya bomona Joseph avanda 18 ans. Bomona 18 ans. Est-ce que beaucoup comme ça mkolo RCD et beta Joseph Massas nulle part. Bomona acharnement au Joseph Azalaka na envers Jean-Pierre Bemba par rapport à Rubero. Parce que bomona doit facile que Rubero to ba inquiété ba Rubero to ba mal à l'aise. Donc on a compris maintenant le jeu et le bozoka ba propagande la manipulation. Oh non. Eh bali pas bon Joseph. Et tu sais que ezali biloko lukuta ba makiona. Donc Joseph Kabila Nengazana c'est lui le maître des choses. Il y a un boyo kador yena planète Trasaka. Asala déjà Congo oyo ezala lopango na yango bomona kabaza très nostalgique na boule je vois Joseph mais o nyoso bazoka sa Joseph akozonga président de la République na mboko oyo il faut boma suffisamment ba congolais belé pe azongo sous par force atangisa makila eza ko couler lokola ebale anjili enfin ezonga na mboka po baso bomengo na ba misana pour na lelo on nzamba prévoir que tout ebisabino ya mwana. Tibino na maboko encore merci na maman Yohan, merci na maman Annie depuis Canada, merci na Rabilema, merci na Rifé qui sont merci na Junior Kapaya, merci na ba Congolais oyo bo zokata Rolanda biso tout ça na plaisir à consacrater ko lo bomba bino ba telebino toujours bolingo ya Congolais ba Congolais et partout bozali tout la rande ressources ba marambo Congo alinga ba na critique ya bozo botunir Congo on peut critiquer au fin de l'Union et l'Union sociale pour la Congo. Voilà. Donc c'est comme ça que on doit fonctionner actuellement. Bolingo ya Congo, na ba Congo le kolo abatela bino, abatela pe mabota na bino. Bye bye.